Bonjour na bas téléspectateurs nabiso, bonjour na bayono sur Basili Kolanda biso na chaîne nabiso PF Bonheur TV. C'est votre patience fayu le bonheur to ye ponato solo la oyozali bongo na makambu ya Mboka Nabiso, République démocratique du Congo, en particulier aux aïko touché peu d'artistes Nabiso, na République démocratique du Congo. Ce qui n'a yé boito solo là, c'est parce que tu as moi quelques minutes pour d'un peu réagir na oyozali polémique ezali salama sur le mariage de notre frère l'artiste DiCaprio a Otikobala boyebi ke libala ezali likambo ya esengo couple ya ndeko na biso bango babalani na mwasi na ye vraiment iloko mwa kitoko iloko ya esengo to sepeli to beteli bango maboko mais kasi epesi pe esengo te epa ya bandeko mususu epa ya batu ba seleli yango ba émission koloba basusu ba fingi ko na nenga ko sakana te abali mwasi za mukolo na ye abali mwasi akza na poa na ye te balobi oyo bakoki koloba. Alors ngapé autant que artiste et comédien na préféré na pesa quand même maloba ngai na soutenir Oazali un collègue artiste ata bango baleka na télévision ngai na likana na télévision te parce que na salle a beaucoup plus de spectacle na salle. Je voulais quand même que to yeba na ko solo la makambwana koloba biloko wana parce que ezali babiloko oyo ezali ko sala malamu te ezali ko blesser ndeko na biso ezali ko déchirer couple wana et c'est pas bon. Alors si c'est la première fois pour vous Kobo Sanate, abonnez-vous dans notre chaîne PF Bonheur TV et activez la cloche de notification pour ne rien manquer parce que awande beaucoup zoba information ya malamu awande to solo laka awande to sala ka analyse vraiment to zali na ba rubrique ebele to zali ko côté la bino na chaîne na biso ba gagezo ezali to zali na émission na biso to sala ka to solo la mboka wana ezali analyse moko to sala rango en deux. Donc ngai na frère nangai Papi Maurice Mbouiti tozali pe na émission na biso musuto salara ya musique donc auto bengi na komba boîte à musique oyo lobelaka pona ba musicien tozali na ba live to salaka ba live direct to salaka pona promotion ya ba chaîne YouTube donc ba youtubeur nyonso congolais oyo bozali na bozoluka ba abonné wana poso kolisa ba abonné. Donc aux ana posa ozwa ba heure et belé pour que ça ozwa monétisation biso to sala la promotion wana donc ezaka nango na condition te oyeka ka pendant heure du jour biso to sala ba live na biso au côté ou assister na live biso to zui kaka excusez-moi to zui chaîne na yo to afficher yango pe to sengi bande comme suba ki ko s'abonner pas et pas na yo ba tikelo message ba tangi ba tali ba vidéo na yo yo pe OK ko s'abonner et pas ya bande ko wana donc so bozé belé okoko zwa 20 30 50 personnes na jour moko et kozala malamu pe ezo permettre batala ba vidéo na yo o et kozala malamu mingi donc tozana ba rubrique belé to ko sala ba émission zokota kala mingi te to kopé sebino gris ya pa ba programme na biso vraiment mo menenge zalaka. Alors tozonga pona ndeko na biso DiCaprio ya zali bongo comédien boyebi oyo asalaka théâtre à CP Sarabiso na théâtre ce qui te fandi bonandaku outi musala ozongi to chaka au côté na YouTube otali ba théâtre au mona barol na jouaka c'est vraiment intéressant et vraiment ils arabes bien yango Aouté Kobala, félicitations mon frère, vraiment courage. Nzelo Koti, Nzamba Batela yo, Pambo la bino na libala na bino bo kende liboso bo umela bo simba bakoko. Alors je vais juste répondre na bandeko oyo bazo critiquer ndeko na biso DiCaprio qui a bali mwasi ya mukolo, a bali mwasi ya koki na âge na yete, a bali mwasi ya poa na yete. Bino bo yi âge ya DiCaprio. Tango zupe na courage ya koloba biloko bon est-ce que oyebi âge ya ndeko mobali wana oyebi été. Et deuxième question na tuna est-ce que ekomama wapi ke mobali soka za ntoto mike il faut bala kaka mwasi pa za ntoto mike azana droit ko bala mwasi waza engambete ekomama wapi donc ba ndeko na biso basi o bazali na corpulence bango bazana droit ya kobala te donc il faut baser la quand même bali ope bazana corpulence lokola bango pour que bango pena kutana et match pena tala bango mobile ça boye mais mutula mutazana choix na ye mais face de ça mutula mutazana choix na ye mutu muso alingaka azane
azali na mwasi azala monene azala gras mutu musu alingaka mwasi azala muke mutu musu alingaka mwasi azala molai mutu musu alingaka mwasi azala ya mukuse de même pe na basi eza ndenge wana mutu na mutu azali na catégorie ya mutu na ye ali oyo ndenge alingaka azala nango mais sikoyo mutu asali vie na ye asali choix na ye ya biso problème ezali wapi ya bino problème ezali wapi oyo bokolala te tongo midi pourquoi bosali be mission pona ko tchola ye toka pata soniko bino moni pena mwasi wana madame DiCaprio ndenge botali pena est-ce bomoni mwasi na mukolo akoza la mukolo ya DiCaprio une très belle femme comme ça ndeko na biso mwasi na kitoko ba fani na bango ya biso problème ezali wapi au to bénir bango au to sunga bango mutamutaza na vie na ye pourquoi to lingo se mêler na makati makamba ya batu na makambo etali biso te to kotaka to tsa munoko na biso na kati to lo ba biloko mo pourquoi ba ka pona ko luka ba vie sur YouTube ndi il faut to bana ko critiquer batu il faut to bana ko lobaka ba mensonge il faut to bana ko finga ka batu yo mutu oyo 8 ans na yo ya ko sa émission bongo ya ko critiquer mais mitala non peut vie na yo est-ce que yo mona mobali na yo to pe yo na mwasi na bozo matché peut-être oui peut-être non mais mutu mo atika ko critiquer couple na binoté mais pourquoi on critiquer couple ya muninga mususu nzungu na mufinoko nango nzungu na mufinoko nango ko lokolo na mokoto nango ah oui tolata biso no so mesure mokote na ba sapato to chaussure biso no so ndenge mokote ba musu ba betaka ba 7 ba musu ba betaka ba 8 ba musu ba betaka ba 10 ba 17 demi ba 11 ba musu ba bazana ngangola lokolo pena ya commande 13 ou bien ya commande donc aza sur mesure ba mutu la mutu sana oya ye pourquoi faut que nous ko critiquer mutu ya bali mwasi na ye na mwasi ne balingani ce qui compte c'est leur amour ils allaient love na bango za bolingo na bango c'est ça qui est le plus important bolingo na bango yango des le plus important yangonde il faut biso to sunga bango na ba prière na biso ba kende liboso baza déjà na bana na bango na kata couple wana baza déjà na bana na bango mwasi azali mama mapasa abota déjà bana mibale DiCaprio pe abota déjà mwana moko ba yeba kutani basangani basale bango couple famille recomposée eza ebele eza pe lisumute potika bamba boko la bana na bango na kimia ba fa na kimia olia ko ya koleka kaka pona ko critiquer pona ko loba pour ba mona ka biso ne to yebi ko loba aujourd'hui no pétain ko finga moto gratuitement comme ça aujourd'hui pétain ko loba mensonge moko gratuitement comme ça et tu es à l'aise ka pa via moi YouTube ba mona ke non vidéo na yo talami na ndenga ko sakana te ba mongo pa YouTube ko lo ka mongo ko to le pa mongo ma somo vous consacrez à tout le monde, biloko moko bien te après au titre bon moment na kati contenu mususu. Motawe on crée kaka besoin kaka donc pour rien des conflits inutiles et je aboutir na eloko mon côté. Oto so lingane moi c'est pembe. Oto so lingane mobile za la mwindu. Ya bibe nangala ngi bena mobile danga za bena à l'état naturel. Asimba ka produire. Mutamutazana ndenge na ye donc mibalo milai bazana droit ko bala te pourquoi vous lobela muto modi ke parce que yepa muto modi ke a géant par rapport à moi sina ye siko lisumu ezala ke wapi lisumu ezala wapi de loko muto modi ke baza mulai akoka bala il faut bala peka moi ça la mulai lokola ye donc akoko moi ça zaki na ya mukusete Nous sommes à droit. Chacun de nous a droit. Il y a bolingo. Même en déconnexion, il y a droit. Il y a kobala. Il y a kobala. Moi, ça me couche. Non. Non. Ah, ça, moi aussi.
malgré mukuse na to aza mobali malgré mukuse na aza na ba capacité na nyoso azali mutu nzambe na muta permettre ya zala ndenge wana DiCaprio soka za bongo ezali ndenge nzoto na ye batu musu bayaka na bango minene te batu musu bayaka na bango minene te arotika ndeko ya munene te ma ke Jackson zaki na mbongo ebele atikalaki koma na 100 kg alaki na kaka achou na ba danse na zakobina il était fort yoko to moto zo mwana munu keno sala chorégraphie Michael Jackson soko oyoka mkongone go sala pasi to kolela wana te moto aza ndenge nzamba salela ye DiCaprio frère na biso comédien na biso aza ndenge nzamba salela ye aza na ye bongo mukia mboloko ba biso yo mikia mboloko ezalaka nango ndenge wana aza ndenge wana azui mwasi na ye mwasi azali nzoto efandi kitoko oui concordance faut izala bo faut elo mo feza la bongo moko azaboy atusu bakoza na ndenge moko te couple kitoko botika bango bafanda na kimia botika koleka kopesa ba information lokuta mosusu kuta leki asali ote ezalaki nango ezala ngo libala te za théâtre alors que bato bala ni bafanda bazo fanda ku moko point ko luba biloko ndenge wana ndeko mo alekaki pena lobi ke za théâtre pourquoi bozo ndima biloko bongo motabali libala na ye bongo suka lobi bazo préparer basala li suite makambo na bango boya ko bisa so ezaka théâtre s'il vous plaît congolais tozala na bolingo soutenons nous au lieu que tozala makambo kolobaka makambo be botika DiCaprio afana ki mais moi je naza mukolo te moi ça mwana moke par rapport à mobali atape to moi ça mukolo na ye basi tozana mama mususu ababala mibaya na bango baza mikolo mibaya na bango te bafana pe kimi na mandako na bango hein ba age a poto to yebiti mususu ba ya poto akiti age amona moi muke nzoko ne mukolo nzete lipela akute maintenant jeune garçon mo boy abeti rubrique akota maintenant ba libala mais nzo ne aja yakimu amkuli abali moi jeune garçon mo boy na moment moi ça comme ba ride comme ko bete po akosa âge azan âge a poto azan mwana muke mais na Congo za mkuli bongo lisumu ezali soki moi ça mukola mobali lisumu ezali wapi boye bisa ba koma wapi foka mobile za mukola mwasi e koma ma wapi lo angona na vota kango totika makambo oyo bolingo za bolingo l'amour n'a pas de couleur l'amour n'a pas de frontières l'amour peut t'amener na et ko traverser ba montagne des collines des montagnes OK soki wapi amour ça na frontière ti tango batu balingani to kumisa nzambe to sepela nzamba kamba bango bazana na bolingo na bango na kino mkolo nzamba ko permettre bango azui moko mususu ya kolanda na sima ba mona bakoko ekozala malamu voilà ozalaki réaction d'un artiste face il y a situation oyo ndenge ba ko kolobela ndeko na biso DiCaprio c'est vrai que tango makambo tozali ko lobango vous vous rendez compte ndenge tozali ko blesser ndeko na biso na kata mutema ndenge ezali ko sala ezali ko sala bango passe vous bozo tenir compte nango ya makambo wana te totika makambo oyo ils ont besoin de nous tosunga bango s'il vous plaît totika makambo oyo toyeba na ko se soutenir tozali bana tata moko bana maman moko nous sommes tous des Congolais. Tozana moko, tozana bomoko pardon, tozana bolingo na kati na biso. Alors si c'est la première fois, abonnez-vous dans notre chaîne PF Bonheur TV, pe na chaîne biso mi balé Papa National TV et pa wapi
kuna to diffusaka ba information na biso to saka na journal na biso le journal de papa national yango to pesa kabino mikono to pesa kabino ba information et ça la biso plaisir mingi ticket nzambe na lola ayeba na ko pambola bino et a pambola couple na biso artiste na biso comédien DiCaprio nzamba pambola bino bozana kimia vous avez notre soutien nzamba pambola bino bo kene liboso nzamba pambola pe bino bozali ko landa biso bo partager vidéo et ko ça la biso plaisir mingi ceux qui peut vidéo talami ba partager yango et que ça la biso esengo mingi nzambe na lola eba na kopambola biso na kombo na Yesu Kristo nde tukute na mbala sima ciao.